kopesa bino ba information ya solo à temps réel ya mbonda ekolo magazine d'actualité ya kona bandi kopesa nanu mbote na bandi kwa Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout la confiance et fidélité oyo bopesa kabiso. Avant de faire l'édition de mon caméra, Bozalel Bassomer Oboye Baké, les 20 premiers intérieurs Molamboka, Peter Kazadi avec Tibon de la bande des autres et Salemaki, et pas de manifestants par rapport à le Canada Est et la République démocratique du Congo. Donc, on a sous élément, chaque continue peut m'enlever, bah, aussi qu'on manifester quand pour la cadre de Makam Ozo le Canada, entre Bisso, na Rwanda, donc on a sous élément, Molamboka, les premiers citoyens de Molamboka, Papi Mbumbangalema, après ces félicitations, et pas les chefs de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo, la choix Asali et Père Molamboka, Augustin Kabouya pour Azala comme informateur. Moteli sous pour la Bible Boza Kolanaga, Ebele Bisika Bozali, mais élément autre, Bakala Bassomer Boyebake, ba manifestation et Salemaki a la Kinshasa pour la dénoncer complicité, Yaba Mindele Ndenge, Bazako soutenir Rwanda Boyebake, et ça qui passe, et ce qui a des ordres, et ça qui le vêtement intérieur Molamboka, Peter Kazadi, Abet Langombo, de manière que Yoso, et ça les Makalaba norme, tous les éléments où Molamboka, Wilfred Samba avec ma détail Yoso. Mwana Congo, bondi melanga ke ba manifestation eza toujours ko salema po na kola kisa ba occidentaux na ba américains complicité la bango oyo baza kola kisa vis-à-vis la République démocratique du Congo. Boye bake awa la ville province ya Kinshasa esukaki la ba violence yango esalike mwana mboka Peter Kazadi oyo azali VPM ya intérieur abetela yango mbunda du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par le droit international. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente. On autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, de combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Pour manifester, bon dit melanga ke eza mabete mais to sala yango na ba norme kaka ndenge fait premier intérêt à lobby po na ko éviter pe ba conséquences ya mabe et ya surtout mingi na oyo etali diplomatie ya mboka yango biso. Tobetisika Kambonda. Patrick Moulaya Oazali, porte-parole du gouvernement avec Simbondake, diplomatie agissante et le président Félix Tshisekedi Tshilombo, et ça comme ça, ma plan sur Mabe au Paul Kagame, n'a pas partenaire n'a pas allé conseiller pour la déstabiliser partie Est la République démocratique du Congo, ça va détailler l'élément oyo. Ndeko ya Congo, boli melanga ike. Président Félix Tshisekedi Tshilombo azakaka koluka ba mécanisme nyonso po na kosilisa guerre oyo ezako la partie Est ya République démocratique du Congo. Boye bake selon moi na mboka Patrick Mouyaya
oyo aza kobetisa bondake le président Félix Tshisekedi aza ya kotelema po asilisa plan ya Kagame na bapartenaire na ye oyo basi bayebani po na kodestabiliser parti est ya République démocratique du Congo. Nyonso bondimela ngai ke elobamaki mokolo ya samedi le 10 février 2024 na collège ya ba haute étude de stratégie et de défense CHESD na Mokuse. Alobi ke ba campagne nyonso ya mabe oyo Kigali aza kosala eza kosimba te bino moko boyo kandenge nini abetisaki mbonda. J'ai déconstruit l'argumentaire faux, les prétextes qui justifient cette guerre du point de vue du Rwanda. Premièrement, il parle de la présence des FDLR. D'ailleurs, les FDLR, c'est des forces négatives qui tuent d'abord les Congolais. Le deuxième prétexte qu'ils utilisent régulièrement, c'est la présence des réfugiés congolais au Rwanda. D'abord, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo qu'au Rwanda. Mais comment voulez-vous ramener des réfugiés congolais au Congo dans les zones qui sont encore sous les bruits des bottes du fait du terrorisme et de l'activisme du Rwanda? Le Congo est un pays qui a plusieurs minorités et que les discours de la haine en RDC n'existent pas. Ça relève plus d'une stratégie de victimisation, de manipulation pour continuer à faire jouer les disques rayés qui servent aujourd'hui de fonds de commerce au régime du Rwanda. Ah, watokosenga vraiment, tango nyonso toza kosanga ba propos ya boepe toza kosanganaka po na koluka kimia ekota la partie est ya mboka esere vraiment tozalaka na motema moko pe toluka ba mécanisme na ba moyen o esere de manière que nyonso toza koloba ekoma matérialiser pe congolais apema na kimia yango biso. Tobetisika Kambonda. Ba travaux ya séminaire régional esalemaki po na koluka FRDC azala makasi pe kimia ezonga la partie est ya République démocratique du Congo lekalaki ndenge nini. Mwana Congo bondimela ngai ke 3 jours ya réflexion ya séminaire régional po kolobela baguerre oyo eza kolekala la partie est ya République démocratique du Congo. Boyebake ezalaki organisé na ba collège ya batu oyo basalaka ba stratégie na ya ba défense po na koluka kimia ezonga makasi la République démocratique du Congo. Thème ya mukolo wana ezalaki nde ba cause ya makasi ya ba conflit armé la République démocratique du Congo, kolobela masolo ya ba militaire, koluka kimia, participation ya ba mission ya ba Nations Unies na ba intervention régionale na ba guerre ya République démocratique du Congo. Bino moko boyo kandenge nini babeta kimbonda. Il convient pour le pays de constituer une force de défense et de protection solide. Il faut véritablement travailler sur la montée en puissance de nos forces armées, car au-delà de la participation citoyenne des civils, le salut de la République démocratique du Congo viendra absolument de ces forces de défense et de sécurité. Comment exercer le leadership féminin dans la fin de la guerre? C'est vrai. Nous avons 3 dimensions, 4 piliers. Le pilier militaire, diplomatique, politique, mais aussi et surtout la recherche et la veille stratégique. Guerre Oyo et sali presque 30 ans dans la partie est de la République démocratique du Congo et Sengali et la Moussaba congolais selon le vice-ministre de la Défense nationale. Je tiens à souligner la clarté avec laquelle les divers intervenants ont identifié la problématique et je parie qu'ils ont été à la hauteur des attentes des organisateurs et surtout de la RDC qui en a tiré quelques pistes de solutions afin de résorber cette crise qui n'a que trop duré. Awa esengeli na ba politicien ba luka nyonso oyo ekosala kimia ezonga libela la kati ya mabela République démocratique du Congo yango biso. Tobetisika Kambonda. Bandeko ya Ituri mingi na territoire ya Djougou surtout ba chef ya ba groupes armés bandimi kotika mandoki pe kozala bomoko pona koluka kimia ekota na mopazi na bango toza elema oyo ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke bandeko ya Ituri s'est décidé kokoma moko surtout la territoire ya Djougou. Boyebake bandeko oyo bazalaka na ba groupes armés na ba oyo ya communauté locale ba mitali pe balobi non il faut to luka kimia ekota entre bisopo babituba oyo toza ko profiter nango na eloko moko te. Bondimela ngai ke eza ba résultat ya pacification oyo les gouverneurs militaires mwana mboka le général Johnny Luboya Kashama asala kipo la koluka bandeko oyo lobi bazalaka binemi melelo bakoma bomoko nyonso elekalaki mokolo ya samedi le 10 février 2024 boyebake lokola
sensibilisation esalamaki makasi communauté lokola Lendu, Hema, Ndokebu, na Banyali, na groupes armés d'autodéfense lokola Kodeko, na misusu ebele bazalaki présent na rendez-vous wana oyo ya koluka kimia ezala na kati ya mboka na bango. Bondi belangai ke esalaki esengo mingi komona ndenge basanganaki bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Vraiment nous devons être en harmonie pour que vraiment sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça nous devons être leaders transformationnels. Bondi belangai ke population locale bazui esengo ya kolobake espoir emonani po kimia ezonga na mopanzi na bango. Awa ezalaki pe occasion po na bandeko ya groupes armés babenga baninga na bango misusu ya koluka kimia ekota. Tolingi kimia po kimia ezande eloko ya malamu pe toza ko respecter acte ya engagement. Awa esengeli bozala bomoko po na bomoko nde ekosalake monguna akota te. Malembe pe sûrement masolo ya ba violence ya mandoki ekomi kokoya po na ko permettre kotonga mboka na biso na mopanzi oyo ya Ituri. Boyebake na bomoko bolingo pe misala nde tokolonga yango biso. Tobetisika Kambonda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise bazako sunga peuple congolais nyoso oyo alini akota azala membre la bango bondi melanga ke avec 500 francs ya pamba na lobi bien 500 francs ya pamba par jour et ko permettre que aux assistance ya makasi et surtout que na moment ba fête ba bonne année on se pela ki toko longa libota na auto za sport oyo. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bamo bamoni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani Toutaki kolobero ba sommer boy ba ke ba chef coutumier ya espace Kasai ba uti ko sala mo bangé la manifestation contre ba acte ya mabe au Salema la partie est la République démocratique du Congo boza ba détail Mwana Congo bondi melanga ike oyo eza kosalema na partie est ya République démocratique du Congo etiki congolais nyonso kimia te boyebake mbala liboso tomona même ba chef coutumier bandimi kosala marche po na ko manifester contre guerre oyo eza imposé la République démocratique du Congo na ba M23 na ba Rwandais na ba partenaire na bango ba chef coutumier oyo ba uti na espace Kasai batomboka ki makasi pe ba sali mobange na manifestation na ville ya Mbujima ipo balingi ke bayoka masolo ya guerre oyo esili depa de parti bakendaki
la gouvernorat ya province zela bondimelanga ke ba chef coutumier bazala ki ko invoquer ba ancêtre la bango po ba esprit et contre la guerre oyo ya Rwanda pe ba batela mabele ya République démocratique du Congo mobimba kaka na ba cérémonie na bango ba sali cercueil ya muke ba filiki yango na drapeau ya pembe synonyme ya kolakisa ke ba kundi Rwanda ba cérémonie oyo po na bango eza kopesa force la FRDC pe kozongisa kimia awa la République démocratique du Congo boni melanga ke ba pesipe courage na chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na ba institution ya mboka ekenda liboso awa esali boye ekozala pe bien ba chef coutumier ya ba province misusu bo amboite ba pana bango surtout ba chef coutumier ya ville ya Kinshasa toza kozala pe to mona bino yango biso to beti sika kambonda ba manifestation eza kosalema partout à la kata République démocratique du Congo pour la kolakisa motema mabe oyo communauté internationale aza kosala vis-à-vis la République démocratique du Congo ya ko soutenir Rwanda na ba rebelle ya M23 bondi melanga ke même na Lubumbashi ba manifesta ki bozwa élément on a force détail ndeko ya Congo boye bake mabe oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo pe mingi toyebi ba Rwandais na ba M23 mais mindele mingi pe bazala kati ya masolo wana yango esalike ba manifestation et comme ebele liboso ya ba ambassade po ya kolobela bango ba acte oyo baza kosala à part ba manifestation oyo eza koleka la ville province ya Kinshasa bondi melanga ke même na Lubumbashi Bajel, Batelemi po, la ko manifester na silence oyo communauté internationale aza kolakisa na nyonso ya mabe oyo eza koleka awa la République démocratique du Congo surtout la partie est ya RDC nyonso oyo eza pona kolakisa ke plein mabe oyo baza koluka kokabola République démocratique du Congo et kosimba te partout oyo Congolais azali azabomoko na bandeko na biso oyo baza kokufa ko violer topé konyokola la partie est la République démocratique du Congo. Nous avons décidé de ne plus se plaindre mais de revendiquer car cette terre nous appartient. Bondi belanga ke bajel basangana ki pona kolakisa solidarité na bango na ba Congolais oyo baza ba victime na mabe wana batambola ki na ba carton ba drapeau na ba bougie ba défilaki na ba carton oyo basimaki okomona ba komi bien ke mindele baza ba complice Rwanda aza koboma Plus jamais seul. Plus jamais seul. Boye bake baza kofunda communauté internationale ke yende aza ko soutenir Rwanda d'habitude oyo esi eumeli plus de 20 AP et bomisi ba millions ya ba Congolais na ba déplacer ebele. Communauté internationale, vous les Occidentaux, l'hospitalité de l'Afrique n'est pas une faiblesse. L'hospitalité du Congo n'est pas une faiblesse. Par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, comme nous ne pouvons pas être là sur place, nous voulons leur montrer et leur faire voir qu'ils font notre soutien. Manifestation et salema qui na calme, pe na respect pe, ba jeune, ba promettre, ba kosonga na ba action oyo, si mongongo na bango e koyoka la et surtout que pour ça la bango ezake situation à partir à République démocratique du Congo ezonga normal yango biso. Betisika Kambunda. Décision est quoi au niveau de la police nationale congolaise ya mingi ya ville province ya Kinshasa bondi melanga ke bakali ko kala bakulu na nyoso pe copie amante ko zali souté donc suka masolongo zali ka prison de donc papa maman batela mona na oto za élément oyo. Mwana Congo, boyeba que la police nationale congolaise, surtout la ville province ya Kinshasa, à travers le commissaire provincial nango, Mwana Mboka, Blaise Kilimbalimba, Bakani, Kobundisa Masolo, ya Kuluna po, Tonango, ezi ascenseur moko ya makasi. Abeti Simbondake, Bakuluna, Bakomi Ebele Awa, la ville province ya Kinshasa. Pour la bango la police, Bakosili Sate, Kokanga bango nyoso, na Mukolo Moko. Yango, Basse programme, ya opération, ya ratissage po, ya Kokanga bango sikoyo, quartier par quartier, commune par commune. Là-bas, commune lokola, Makala, Selembao, Masina, Kimbaseke, Nsele, Ngalema, bakolone la bango, na bakati donc, bakotika ata esika mo côté. Neti na Sangamamba, Kiseso, na bakwenyoso, ya ville province ya Kinshasa po, basi bayebi, bisika nyoso oyo, bakulu na bazalaka. Mais, ya pasi pe ya mawa, ezake, ebele bakulu na wana, bazaba na pe, misusu, baza vraiment ba mineur. Donc, bakwenyoso oyo,
bakuluna bakendaka ko se camoufler la police nationale congolaise asi atibeli nyoso pe na bisika oyo basaka ba opération la bango donc bakotia bango maboko po baleka na justice et surtout que masolo ya ba amende et kozala te po na ko libérer bango et surtout que awa eza ko senga kaka il faut ba ko sala ba prison le commandant Blaise Kilimbalimba asengele ba commandant ya ba district ba sala misala bango kitoko awa tokosenga kaka na la police a collaborer malade na ba chef de rue po na ko identifier ba pensée nyonso oyo ezala ba avenir na bango po à travers bango et kozala facile ya koyeba ndaku oyo kuluna azalaka kuluna boyeba ke autaka na lola te azalaka ka awa mabeli lisusu ya makasi eza pe na ngambo ya ba service ya l'état parce que na moment nyonso oyo population aza ko dénoncer kuluna okomona lobi l'état akobimisa ye wana bokobi pe ko exposer population na ba danger parce que ba kuluna oyo tango babimaka en tout cas boyeba ke ba ko sa ba revanche na bango et pas ya ba plaignant awa pe lokola ba ko bana ko sa ba justice militaire en tout cas to kolinga vraiment que oyo bolobi et comme en réalité ba bana ko kota ba boloko po ete ba obatika de manière que criminalité top insécurité est diminuée en la ville province ya Kinshasa yango biso Tobetisika Kambonda. Toyebisa kibino wana basommer bondi belangai que les premiers citoyens à commune Yangile Molamboka Papi Mbumba Ngalema auti ko féliciter le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge auti ko nommer Molamboka Augustin Kabuya comme informateur en tout cas les gars avec impact dans idéologie. Benjamin Kilunga zala ko la compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Ya liboso na oyebisa yo que l'honorable secrétaire général Augustin Kabuya oyo auti ko pona maipa mokonzi ya mboka lokola informateur ya nouvelle majorité azali pièce rare to ba oiseau rare ndenge balobaka otala parcours politique ya honorable secrétaire général Augustin Kabuya otala ba rôle ou a joué pembeni ya mokonzi ya mboka pendant les 5 premières années à chef de l'État. C'est quelqu'un qui a mérité ses fonctions. Et d'ailleurs, si cela dépendra de moi ou dépendra de la volonté de nous, les collaborateurs ou les cadres du parti, y a aucun de même l'écolo. Parce que quelqu'un qui a témoigné sa fidélité, sa loyauté au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango, to yambaki yango na esengo mingi pe makasi, tombeli mokako soit na choix ya chef de l'État likolo ya honorable secrétaire général Augustin Kabuya biso totondisa mine sengo pona bopona minaye pe na kosenga na population nyonso ba accompagner ye pe ba kondi ya ba regroupement politique ba sungaye musala esalema malamu pe permettre na mokonzi ya mboka atia gouvernement mususu en place oyo kokamba les 5 années oyo tokoti ya sika. Voilà message dans zanango yango wana na yebisio ke choix ya honorable Augustin Kabuya ezali choix moko judicieux et to tondi tata mokonzi ekolo na ndenge amoni na lisu na ya ba aigle que muto e fala pe sa responsabilité pour salema à toute transparence pour que intérêt ya mboka nde e primer le collègue intérêt particulier ezala kinde mwana mboka Augustin Kabuya oyo auto pona na mokonzi ya mboka comme informateur. Biso to tombeli boka koswa biso to lobi to zana simana ye biso to lobi to ko accompagner pe to ko soutenir ye na nyoso tango nyoso ko sala mbela pona biso to ko zala toujours wana pona ko accompagner mission o mokonzi mboka pesie ezali mission ya honorable Augustin Kabuya te ezali pe mission ya mokonzi mboka te mais ezali mission pona bolamu ya Congo na biso. Voilà mutoyo a prouvé de quoi il est capable pembeni ya mokonzi mboka ya choix na ye yango wana biso to sepeli parce que to moni 5 ans leki to yokaki ata mukolo moko te Augustin Kabuya alingi azala ministre to yokaki te azalaki même pas député national même pas ministre mais il a tenu à stabiliser parti à défendre l'intérêt de la population pe l'intérêt mokonzi mboka yango wana to lobi ke choix wana nzambe accompagner pe biso to tondi longonya na mokonzi mboka pona choix oyo mwana mboka Augustin Kabuya azali choix ya mokonzi ya mboka. Balobi, toute autorité vient de Dieu. Destiné babundisaka yango te. Et lelo ngai nazomona te nani akoya po abundisa destiné ya mwana mboka Augustin Kabuya. Ndenga zali wana nzambe de mutapodie.
Zambe a inspiré tata mokonzi ekolo pour que a choisir. Le quoi a choisir autobenga l'oiseau rare. Ngana moni muta côté les melaité. Et surtout azana soutien ya population autozali, azana soutien ya mokonzi mboka pe azana soutien nzambe. Biso to tombele mokako soa soki batumi balemi satu batelemelie biso population, biso peuple tozana simana to ko soutenir ye population to peuple azali arme la plus forte na kati ya monde. Muta oteleme la peuple azati. Yango tozo soutenir ye a okende liboso musane ko salema na kimia. Wana ngana rassurer yo. Musala oyo honorable Augustin Kabuya joué par mokonza mboka akosala yango da ebandeli kino na suka muto akotelemela azate pour biso population biso otozo kamba niveau de la communauté ngala commune njili na lobiki naza sima na ye pour que musala ke RDC pour l'intérêt général de la population biso batu auto défendre l'intérêt population biso batu to sala pour l'intérêt ya peuple o mokonza mboka le peuple d'abord to yebi de quoi Augustin Kabuya est capable. Bah, on a intérêt personnel, il y a ma boumou, il y a ma ventre, il y a ma deuxième, quatrième bureau, mais on va combattre. Mais biso peuple tozana et longo, et le remonte comme là. Pour continuer édition la mission de communiquer nécrologique. Communiqué nécrologique. Famille Kambembe bazali koyebisa na moto nyonso oyo ayebi liwa ya papa Léon Kambembe Baole oyo akufaki na clinique universitaire depuis le 30 janvier 2024 suite ya maladie ya moulayi boyebake ba programme ya ba obsèque ezali boye mercredi le 14 février 2024 veille mortuaire na résidence familiale oyo ezali na avenue AJL numéro 4 na Bibwa na commune ya Nsele référence à Rebibwa juste de Mopanzi à Sébastien, na terrain Chalina. Mon collège jeudi le 15 février 2024, et kozala bongo, zoto ya mawei et kobima na morgue ya clinique universitaire, pe et kozala exposé, kaka na morgue wana, pe enterrement et kozala bongo, la cimetière ya Kikole Nouvelle Cité. Communiqué oyo, et comme la motonyoso oyo ayebi, papa Léon Kambembe Baole, Iyolonkoi, oyo atika kibiso depuis mokolo ya mardi, le 30 janvier 2024. Moli monae et pe manakimia. Biso Pembonda Ekolo, to kaboli mawa elongo na famille illustre disparu. Criminalité, topé insécurité et comme trop la vie province ya Kinshasa surtout mais la chango bondi melanga eke ba criminel ba ote kokote la mwana mboka borla ivunda mwana kuna la commune ya Jules la quartier 4 les kala kindenge nini Wilfried Samba ozale kuna comme témoin ya Monda Ekolo magazine d'actualité. Ndeko ya Congo, yeba keto ya insécurité et comme makasi, en tout cas ici à Sancerre moko to éviter si réellement que le général Blaise Kilimalimba a informé na oyo eza ko salema mingi na district ya Changu. Bondi benanga ke kaka ndenge boza komona ba image boyeba ke tozali awa na commune ya Njili précisément la quartier 4 bandeko oyo bondi benanga ke ba sutuka boye na ba 1h du matin ba criminel ba ko koteli bango ba beti masasi ba buki porte ba koti kaka po la koluka ko sala mabe na libota oyo mais heureusement que ndeko mobali asalaki mouvement na système de se camoufler pe akimaki akei ko alerter la police aux amis plus proches de manière que baya au secours mais ya basi pe ya mawa en tout cas souci tango pe police kaka semoko azanga na ekutu munduki kutu akei ko luka ko senga renfort de kodefa munduki et pe bandeko mususu ko koma bakoma boy ezaki déjà trop tard parce que kuwa ku accident pe ezalaki na ngote mais epesi ma ona pasi bino moko boy ka ndenge nini babeti simbonda en tout cas na bino parce que nous allons menacés depuis des heures bah criminels mais armés bah yaki na ba armés y compris na ba tennis civil na musu ba tennis ba policier bah y ba menacé ba bouki porte ba koti ba beti massas na ndaku na sur monde ba image Josué ba beti massas et après ba koti na chambre ba lou ba zo ba baloki mo ba bomanga ba atteindre là alors ba zumbongo bazu bilamba bazu ba laptop bazu ba téléphone et puis na sala qui est fort ya kokima parce que na makamba boye to ibisi mboko na biso kende wapi parce que tomi ko banga biso ba petit peuple ya ko vivre na milieu bato bazali po ça passe makamba boye njili awawa lelo vers ba 1h ba côté les ba bandi à main armée ba côté les biso na bazaki na ba policier pour musuba na tenir pena la police ba buki ndaku ba beti ngai ba baminga machette ba baminga mabaya
bayebi bayele kaka mbongo babotoli biso mbongo nyonso na ndako bapandi biloko donc bazoyi mpena tana bango ya koopere mpo bayebaki motu moko ta koya na bazobeta masasi ata mutu moko peut oyo asala biso intervention donc niveau ya insécurité côté na biso ya pa makasi ya boye ezali kolakisa nanu misala mabe ya signal ya kotikaka population bavivre na molili mpe deuxièmement basociate en tout cas okokuta bazanga na bango kutu mandoki oyo bakoki koaffronter bacriminel na butu et surtout ke ya pasi mpe ya mawa bacriminel bakoma na baarme koleka même ya basociate toyebi te nani apesaka bango en tout cas mwana mboka Blaise Kilimalimba renforcer sécurité côté opo mopanzi oyo pasi mpe na mawa tala libota one batikali esali susi ya biso tobetisika kambonda tala ndenge tosilisi édition mokolelo onga alende la présentation avec un partenaire idéologie mais tokosilisa ngo beauté sans pour autant toyebisa bino basomere na biso boyebake tosololaki ndenge nini les 20 premiers intérieurs ya molamboka Peter Kazadi auti kobetisa mbunda par rapport ya badésordre oyo bamanifesta bauti kosala mpona kolobela makambo ya est ya république ya démocratie du Congo mpe tosololaki lisu ndenge nini bachef coutumier mpe bakoti basololako bango mpe bauti komanifeste mingimingi na grand kasai mpe boyebake le premier citoyen jeune ya molamboka Papi Mbumbangaleba abeti mbunda kofélicité chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge nini Aouti Konome, mon mboka Augustin Kabuya comme informateur. Merci de la confiance, de fidélité. Donc, ça qui est sur Auto Bande de Pesuka édition mon quoi le baboy baké. Si ma caméra est activée, mon salaire qui toque à mon mboka Wilfried Samba boy baké. Montage et réalisation à mon mboka écrit dans ma tapé. Conseil rédactionnel et Simbaki édition mon quoi le on a à la dewa. La zone toujours est à présentation, mais bon continue toujours. Qu'on s'abonne massivement. La chaîne YouTube Lapso Monda école officielle en plus. Boy baké, tout ça ma chaîne partenaire et bien du moins. Ya madame me consacré bon la mission sport publicité la bino ba activité la bino to relégis sango avec impact la idéologie la prière mouké et qu'on permettre que commerce notre mon monde là ils allaient vivre parce que ton seul publicité qui toque copé ya malonga en tout cas si on connaît sa sonorité t'écoute à la prochaine je vous aime beaucoup plus bye.